Mbote bandeko balandi Congo Suisse Télévision. Lelo tozali susu awa mercredi le 24 juin. Tozali awa pemeni ya Palais du Peuple. Bisika nini bandeko na biso ya opposition. Bon, bandeko bazaki na opposition ya kala. Eloko akokamwe ezali ti lelo oyo UDPS aza na pouvoir. Bango bazo souffrir toujours, bazo se sentir marginalisé. Baza toujours na opposition selon bango. Lelo baye ko manifester parce que awa nani FCC azali na majorité parlementaire, donc loi oyo baye nango lelo pona ko réduire pouvoir ya ba magistrat pe ko matisa pouvoir ya ba député balingi ba voter ngo lelo lobby ezaki réunion ya ba commission ya ba président na Assemblée nationale lelo ezali plénière pona motion wana ezaki introduite par bandeko ya FCC. Donc bandeko na biso baye awa tomoni mingi ba oya moto to benga kabawewa bandeko ya UDPS mais banda lobby bandeko sala appel pona bandeko mususu ya opposition ba rejoindre bango entre autres la muka na ba regroupement politique mususu. Donc bazana posa na bango lelo ba ko manifester pona intérêt ya peuple congolais balingi que loi wana eleka soko mokete parce que loi wana ekosala entrave na état de droit na mboka na biso République démocratique du Congo. Donc dès tozolanda awa eza deuxième jour tokolanda ngo banda bandeliti suka bokozwa ba image nyonso boko raté eloko moko te soki mutu eloko nyonso kosalama awa bokotala yango mutu azoki mutu bakangi tokolakisa bino pona lobby botalaki ba image nyonso masasi ebetamaki te gaz ebetamaki te ba force de l'ordre ba encadraki population calmement bakataki population ndenge bayebi kosala musala na bango pona lelo pe jusque là tozomona ba policiers baza de part et d'autre ya Palais du Peuple ba policiers baza en très grand nombre mais jusque là troublement comme majeur eza signalé parce que ba force de l'ordre baza serein et ba manifestants pe bazoyemba kaka bazolakisa ba pancarte na bango ti sikoyo force nini dégâts moko majeur eza signalé te. Donc tokotika bino mukie poto so ba image et puis tokozongela bino Fatime. Peuple congolais viva viva Morino lelo oya tumboli Fati atumboli peuple congolais oya tumboli justice atumboli peuple congolais lelo prenez-vous en charge merci beaucoup tozana bango bakonage entre autres la violation intentionnelle de la Constitution. Tu regrettes quelqu'un qui a été chassé à la magistrature. Obe Minaku, yango monaka ba initiative nyoso azwaka et puis ça ka mabe en 2015 alekisa ki loi ya mabe conditionnant les élections na recensement. Boyebi o pesa ki parce que toi qui na balabala. Lelo oyo l'alternative crédible de l'alternance, je le dis bien. Le fils de Tchen Tshisekedi wa Mulumba, Oyazali, président de la République, l'homme de l'état de droit, il ne cesse de le dire que nous allons faire de la République démocratique du Congo un état de droit. Lelo, justice et puis indépendance nango, balobi qui se sent mauvais, qui se mouche. Bayebi ke bazana mabebele avec la justice est commis, impulsé par le président de la République, bango balingi ba proposer ba loi inutile et inopportune. C'est pourquoi nous avons
naza na tanga kotanga yango te. Botanga na constitution article 151, 152 na 219. Mais oye ko intéressé biso 219 toke nan. Ezanga te mutu na otanga nana kotanga bien. Ezala te kenga muna tanga ki. Article 219 de la Constitution dit ceci. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim de la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Est-ce que biso bato to koma yango? Comment bato baza ko koma makambo wana bango bato liboso ba violer. Et puis landa lisusu. On a le coso ya kotanga toke na 151. Matia. Nana kotanga la biso kaka. Article 151 de la Constitution. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur le différend, ni entraver les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nul de nul effet. Biso tolobi ezala na intérêt à Songolo, ton intérêt à Pakala Itali biso te. Mibeko esengeli et répondre également na besoin ya ba Congolais. Ils sont là pour légiférer les lois au ekozala pour na bénéfice ya Congolais. Point barre. Les restes Itali biso te. Ce n'est pas parce que nous sommes au pouvoir, nous devons tailler sur mesure les lois de la République parce qu'aujourd'hui nous sommes au pouvoir. Non. Les lois doivent répondre selon le besoin de notre peuple. Les lois congolais, je vais m'adresser à eux pour leur dire bon, moni ba porteur de diplôme. Expérience. IDP c'est que c'est le seul patrimoine où l'intérêt supérieur à Congolais et non l'intérêt de notre famille politique ou bien l'intérêt de notre camp. Nous allons nous battre pour l'intérêt de la population congolaise. C'est pourquoi au monde ils ont justifié biso awa. Ceux qui balobi ba ko sala 1 mois, biso beto ko sala 1 mois. Ceux qui balobi ba ko retirer yango, biso beto sala nini? Nous sommes ici pour la cause nationale, pour la cause de la République démocratique du Congo. Personne et alors personne sera au-dessus de la loi. Merci beaucoup. Mboka eza dirigé na coalition ya FCC na cash. On a nini question ya réforme judiciaire. Par exemple, on a c'est pourquoi je suis en train de vous rappeler que tango bozali na bato bazali ba hypocrite. Et Sengeli n'a pas tiré toutes les conséquences possibles. Nous sommes du cash. Avant que ceux qui aient qui alliance et à sincérité pour être au service de la nation, toute question, ils ont raison et à cause de la débattue pour que ils soient consensus à la majorité pour que Batiango la plénière. Mais malheureusement, ils sont en train de se comporter cavalièrement. Et nous aussi, nous allons nous comporter comme un seul peuple pour balayer à l'autre toutes les lois où il y a l'encontre de la volonté à peuple. Ce n'est pas une question de divorce à coalition, ça c'est le peuple congolais. Est-ce que mon connotation appartient? Peuple congolais. C'est le peuple congolais, je suis peuple congolais, toi aussi tu l'es. Est-ce que Yozam Touakash, tu es un journaliste? Tu es là parce que Monique Makambali, donc ensemble nous allons gagner, mais à un seul, on ne fera rien. Merci beaucoup.
S'il vous plaît. Bonjour mon Mboka. Eza mon Mboka Michel Patoamona. Il y a mouvement socialiste des patriotes congolais MSPC. Binoko bomone responsabilité à peuple congolais na minito. Donc la vie ou la mort, la patrie ou rien. Ça me Congo boé na parler du peuple pour pas tout vraiment pas comprendre que tout ça a vraiment tout ça quatre hémicycle na biso ezanda ko na biso parler du peuple eza mukolo o il fallait ba voter loi pour la réforme ya justice loi o ekosala ke ba ki dit sa pouvoir ya ba magistrat bino étant que population boyo manifester ba disposition nini bozu pour na ko empêcher ngo na kati ya mouvement socialiste des patriotes congolais to lobaka compatria donc la patrie ou rien la patrie ou la mort. Toyaki kaka po bato ba comprendre éducation ya mboka na biso esika ekomi toyebisa bino ba obemina ko batanga na va normalité asomba diplôme ba pesa 92% aza docteur nenga aza docteur bozo comprendre décret ya mboka na biso ya wana yebisa bino na ebele ba livre moko na komaka les codes dans la rue et bon moni esika wapi totie penza parler du peuple eza na balabala ko pesa yango na bato lokola ba obemina sans moralité. Ndenge nini yo koluka o voter loi oyo et ko compatir te na ba attente ya peuple. Ministre agissait aza likolo ya ba magistrat, aza likolo ya ba juge. Dans quel pays au monde? Donc bino botoli parler du peuple zongi ya population. Mais tout pouvoir émane du peuple, la Constitution de la République article 5. Tout pouvoir émane du peuple, bison de peuple to pesa bango mandat, to na parler du peuple na biso le problème. Mais là comment ça semblait contradiction eza que bandeko bazo voter baza ba député, to bengi bango ba représentant ya population. Population de tinda bango kuna po ba lobela bino, mais lelo yo bino bozo telemela susu batu botinda. Eza contradiction te. Omoni mwana mboka na ko yebisa yo. Aucun peuple ndeti circonscription ya obemina ko eza idiofa. Ba nyata mo sive na kati ya idiofa ta vanda content sa mona yandi. Bato biso ya nani wana bakoza contenté na obeminako bamoni penza ke obeminako a constitué pour na bango un obstacle majeur neni mboka neni ba magistrat neni ba juge ya idiofa bako se retrouver ceux qui batinda ki mwana mboka obeminako d'ailleurs na koyebisa pour ton information obeminako a été nommé par le président de la CENI qui est ici de sa famille politique. Il était même révoqué. Oazaki révoqué. Nakoyebisa mutu moko te avotaye o eza wa conséquence ya kozanga mandat ya peuple et biso peuple nde bato pesa ki mandat to retirer mandat na biso. Donc majorité ya bandeko député o bazo se comporter mabe baza ba député il faut préciser bien ya FCC batinge pululu ba obeminaku ba onyoso to yebi ya FCC bandemi mwilanya bakabange numbi. On ne peut pas être au pouvoir en même temps en opposition. Mais c'est être béant. C'est une béance sur père. Un député ne peut pas parler comme ça, avoir une sale bouche. Un sage ne parle pas, il ne peut pas sentir la bouche. Ceux qui ont senti la bouche dans le lobby, tu as la majorité, tu as le pouvoir, tu as la paix sous l'opposition. Et ça dit que la zoba. Il y a Kabange Numbi. Un peuple congolais responsable comme nous, tu as pensé dans mon élection, tu as voté Kabange Numbi. Et ça, c'est pour la République. Il doit regretter. D'accord. Tu dois mettre en cause Séni. Tu dois mettre en cause Séni qui va appartenir à Bissoté. Séni qui est capable de la présidence dans le peuple. Parce qu'il y a qui est peuple.
C'est une population majorité ou azo CP nangote pe azonyo ko la population. A nommé à pesité, a nommé à pesi, a nommé ba majorité ya peuple, a nommé majorité ya Seni, majorité ya Kingakati. O batinge pululu banani obino boyebi, ya wana biso peuple to biboy. To vota ki binote, to retirer manana biso. La voix du peuple. C'est la voix de Dieu. La voix du peuple. La voix de Dieu. La voix du peuple. La voix de Dieu. Compatriotes, le peuple ou rien, tu as à te défendre à intérêt na biso. Tu peux si la population est belle pour soutenir le mouvement socialiste des patriotes congolais autour représenté dans Minito. Tu le baki ba congolais ba koya IDPST, PPRDT, bande comme sous c'est à la Moukate, mais biso des peuples ndetoyi. Mais vous accusez la banamoni batebele bazo accuser la Mouka balobi la Mouka baza consentant na FCC. Non, il y a une franche, c'est ce qui est vrai. Il y a des kamikazes. Il y a des kamikazes, il y a la Mouka baza kakuna, toyebi bango. Bola narate ba bloko mususu bomona ba Daniel Safo bazo. Daniel Safo c'est un candidat du PPRD. Nani azangi yango. Bola nate kumpatria o alobaka wana azana bisote. Bisoto za peuple congolais. Soki azaki na biso, lokola président intendant ya peuple congolais yana ebisa bino na minute tozana Daniel Safo. Daniel Safo azalaka te. Tozana na bandeko Eliezer ya mwana mboka. Mwana kolo lopango. Neba tozana bango. Daniel Safo azala bisote. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Deba Kangamboko en otage 18 ans. Balingi bola mo peuple te. Ozoland chaque jour kolala kolamuka bazo bundisa. Président au peuple a pona. Po bongisa biso makambo bazo bundisa ye. Talati tokoma na justice. Bakangi ndeko kamera papa Tito ayibi yoyo ya bana asubiri conséquences na ye bango sikoyo bazo kima bazo ya balobibo oh to changer constitution to changer ngo to banda ko voter ba magistrat biso moko tellement que baza majorité oya bandoki pona butupe bandoki bazala na majorité tellement que baza majorité ya bandoki nde basangani po basala ke o ba changer mais bakolonga te biso toza bana nzambe avec Fati tokokende liboso nyonso bazo sala eza impact ata mukete abe minako wana ye moko ayebi po na tour na ye pona nini a changer kite a changer constitution te lelo zo ko changer ngo tour ya biso aya ko changer awa peuple nyonso za ko la pona nini ba régler ngote na coalition e komi makambo ko kabwana papa coalition yoka coalition oyo coalition makatoko ye coalition te o coalition zo mono oyo eza coalition ya bato mayele ozolanda biso kote na biso toza na coalition na biso topakola mafuta bango mpe bapakola mafuta me bayeba ke na nsima mafuta mbuma oyo ekoya kobima ozolanda mpo bango basala mayele biso mpe toza mayele ngai nabakisa boye même question kaka na tuni maman pour ye a insister mingi te. Oui. Pour gérer la coalition. Pour nini te ba problème o ezo kabo la population ba gérer ngo na kati sa coalition place bakuta na ndeko Félix Tshisekedi na ndeko Kabila. Oui, merci ndeko journaliste pour na mutuna na yo. Et loko na koki koyebiso ezaki tango bango bakutanaki ezalaki pour na intérêt na biso te. Premièrement, ezalaki pour na intérêt ya bato FCC na bana na bango. Mon taleke na mboka na biso toyebi que ceux qui changement pouvoir et salemi ba bazala ki majorité so ba perdre élection il faut pas comme ba opposant mais comment na mboka na biso il faut bango ba comme opposant ba linga te ba travailler na biso ba yebi mabe na bango et le ko liboso na yebi ezake tellement Félix Tshisekedi aye ko rétablir justice na mboka na biso bango ba linga te justice wana e banda kolanda bango parce que ba yebi ke ba yibi l'état mingi ba yebi biloko population mingi yamba yebi ke non soki bango batikali bongo justice awalanda moko na bango obe minaku tango azaka président ya assemblée oyo loi oyo ebimaka il fallait ba voter yango na tour na ye pourquoi aboyaki yango ye moko obe minaku en tant que président assemblée nationale aboyaki loi oyo po ezaki na avantage na bango te parce que baondaki koyiba pendant 18 ans bazoyiba mutu kanga bango azate Félix aye alobi ke non était des droits quel que soit grade na yo niveau na yo so yibile kwa l'état bakokanga yo yango balingi sikoyo babanda sikoyo ko contrôler justice ezalaka te na monde pays nini yoso yoka justice eza contrôlée par parlement
En vrai, on a nini baréglango te entre bango mibale et comme ya mbilinga mbilinga. Tie comme ya mbilinga mbilinga boye parce que bango moko baye ko luka trouble. Totikelaki bango 18 ans ba travailler ba sele le côté. 18 ans bango baza na mboko oyo. Peuple azo souffrir. Ba voter ba loi pour ba se favoriser bango moko. Baza libanda mboka bazolanda biso pendant 18 ans wana ndeko Kabila zaki élu 2 fois na 2006 puis na 2011. Ba voix wana zwango wapi. Ndeko pour la information na yo. Na yo que Ndeko Kabila n'a jamais été élu. Ndeko Kabila a été nommé par sa propre cabinet qui était si c'est Malumalu et qui l'autre là. Ngoy Mulunda. Bazalaka ba travailler. Exemple, ngazo sala pona yo. Est-ce que nakoki ko désobéir na mibeko na yo? Malumalu azalaka sango. Malumalu azalaka sango mais oyebi ke kaka ba sango oyo na kaka ba sango oyo bangande ba meme biso na mabe na mboka na biso oyo. Kaka ba sango moko oyo. Bangande bayaka na makambo na bango alamuka na FCC. Tolobi boy. Toza ba Congolais. Toye awa pona ba policier te et si nous sommes là toye pona koloba ete balo bango bazo voter na avantage na bango tolinyango te batika justice et sala musala batika son excellence monsieur Félix Tshisekedi asala musala ndenge sengeli tolingi état de droit na mboka na biso ozala nani soko yibi justice ezana ezolanda yo Ndeko Beminaku tika makambu wana parce que na manda na yo osalaka yango te oboyaka loi oyo lelo zondi make ba voter loi pour avantage na yo oyibi pendant 18 ans bakangi yo te et comme que no tour no balanda ba kanga yo komo luka justice e bana ko dépendre na bino to boyi biloko na mboka na biso to boyi yo za ba minaku justice ekolanda yo ekokanga yo na makambu nyonso osala na mboka na biso ozwaka mbongo ebele na mboka na biso ozwaka mboka ebele na mboka na biso ministre intérieur toyebi vieux toyebi so ete tika biloko wana soki olingo batela famille na yo na bana na yo na mwasi na yo tika biloko wana oyo elekaki lobi mardi mpo na yo eza mukie toyebi soki oyo ekoya so continue ekozala ebele koleka parce que toza na droit na biso kodefendre justice na mboka na biso alors botika biso tokende na fati beton ti manda na esila état de droit linyango toza ba jeune ebele na mboka tosisi ba classe misala ezate kaka bino moko wana bozo travailler na ba na bino ale botika biso pe état de droit ezo na mboka na biso pe to vivre yango na mboka na biso leo na kokoloba yango wana merci na ina lo baboy état que combattre mon frère comment te zosat o ba de risque à fati vous comprenez ngana vana ile 6 mois na ndaka fati bazo beta ba gaz na masanga na zana problème ezanini awa moto chama kola zate Gilbert Kakonda za vena biso to bisi bo vieux soki combattant moko kufi to zo yo vivant to chona combattant libulu moko bakundi yo o mo to za moto ko ya awa azate ba babulaki fati biso zo bi etake ba diplômé to benga ka siona to gazani papa yo zo ba gaz ba monstre to ba monstre on comprend to za ba monstre gaz c'est de l'autre côté on comprend mise en charge pour aussi ça va déterminé par quoi biso lelo bien awa mabunda akeba
C'était juste pour dire que cet enclos ici et le palais que vous voyez, c'est une exclusivité du peuple congolais. Nous sommes en train de revendiquer nos droits. La proposition de loi de Mabunda et ses confrères, et Obé Minakou, ne passera pas. Le peuple congolais en a marre. Ils ont eu tout le temps avec la législature passée. Ils n'ont pas eu le temps de voter des lois pour se sécuriser. Ils l'ont fait seulement pour sécuriser Kabila. Maintenant, là, ils cherchent à se sécuriser. Non, nous disons non. Cette loi ne passera pas. Nous allons leur montrer que la majorité populaire est plus forte, plus puissante que la majorité parlementaire. Je dis, je vous remercie. Malheureusement, au moment où on est battu, on a dit que pour le moment, il faut qu'il y ait un audit qui a saigné. Il faut qu'il y ait un bon $1,5 milliard. Vous comprenez? C'est le Fachi Adali, président de la République, et Adali grâce à la majorité populaire. J'aimerais savoir que Fachi est la président de la République. Mais sinon, il y a un rappel même Bassier qui est au Parlement, si le Sénat. Parce que Bango va dire que le peuple a reçu le vote Bango Tepo, Asia Lemba Bango Bandakala. Voilà. À partir de le Parlement et tout. Par contre, il n'y a jamais de suscité. Tous les jours, on a Awa. Par contre, il y a suscité. On est ici dans le Parlement. Personne ne va parler du peuple. Na mboka Sénégal babomi Sénat na bango Sénat esastre batikali na Assemblée nationale ya pamba. Est-ce que na Congo pe ba population limite? Merci ndeko bona question wana. Quand ozokende na loi soit votée na Assemblée nationale ata emati na Sénat boite il faut ezonga lisusu na Assemblée. C'est-à-dire Sénat ezana musalati. Tambwe mwamba c'est un voleur qualifié, impute comme sa femme Mabunda. Le problème est la séparation du pouvoir. Les trois pouvoirs traditionnels. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Pouvoir à mon côté na mboka oya biso. Na loi moko yo Kabila Kazemberere. Kanambe oye a promulgaka le 26 février 2006. Yango kaka constitution wana. Batayaki sur mesure ya Kabila. Les locaux batayaki na mesure ya Kabila zo kota Fachi. Tolobi boye. To mesana nzala. Babali ba seré na lobi to mesana déjà nzala. Lelo soki ba meka koya te. Mukolo ba kokosa ba koti bazana kati. Ba kosali une semaine, biso li bande une semaine. La police oyo, eza police professionnelle. Eza police na biso, eza pour nous protéger bangote, pour nous protéger nous. C'est que nous disons non à la machinisation de la justice congolaise. Kamera Kotikuna, Azamutute, ils doivent partir. Kabila bataya ya kuko keshi wakala lo bana tone pinje utiji batisa ni batona kali bakabila to amila ima kunda alekele kafiki kabijito mabunda alekele kujimana tu Rwanda mabunda katu Congolais tu Rwanda kabili katu Congolais to kabili tu Rwanda ba Rwanda kabili makukala batino bana tene pinje uto batolekele to bana bamwene Kongo twenze to tunga yetu michumu yetu kwa kaba binga shikabi ba batene ko vota bango na Equateur biso to yebi bango te toyebi bango te ba voix député toyebi bango te ba sale biso mutala te ba tika biso ba balembisi biso ba tika biso vota ete Mabunda Kabila biso kende ko to Kabila jele ba exagéré Kabila za moyiba ibi moko kala ali a changer justice ndenge nini awa to Congolais to lo bande Kabila ko to kama mweba to ko ya ko luka yo un jour tu vas regretter Mabunda za député nommé batikala jamais ko vota ete toyebisi bango ke to ko subisa bango toza na état soutien te oyo toza na état caleson se basoutien na bango bakende na Burundi na Rwanda na Centrafrique esika Mabunda auta bakende kosala basoutien na bango a toza na état ya parti béton justice droit état de droit nyonso compris à partir ya lelo toza na ntina ya parlement oyo te
soki bango bakanisaki nani na parlement oyo bayaka mpona baresoudre makambo na biso baya lisusu te depuis bayaka tomoni eloko malonga basala te ata eloko moko ya ke peuple eza te ya bango ezaka kopopotaka balwa ya mabe contre moka biso wana totie bango mise en garde oyo akomeka akokufa tolobi boye peuple azali souverain après Jésus ce peuple congolais yango tozala déterminé abe minako bandundu eza province na ye ata morke pamba tie te ata bekola pamba tie te mais fotaki ete batiaki bango tia bato ya kabila bazalaki na systeme ya kotia machine na ndako bango moko bazosala bitin de vote eloko mosusu tolingi toloba na mboka oyo kabila aza na systeme ebele amoni lelo baoyo nyonso bayibiyibi bakomi otia justice ya malamu po ete babongisa mboka il faut babongisa mobeko lukunzi de façon ke baneutralize makambo nyonso fati azosala mais biso peuple toleki na fati toleki na bato nyonso tokotelemela ngo ocomprendre biso tonyokomi fort asalaka plénière 3 fois par semaine bafutaka ye mbongo ebele lelo polise bafutaka ye combien bana biso bazovivre mabe lelo biso tokotelemela bango tolingi kutu bajisourde assemblée yango ezala te mpo eza assemblée ya bamiyibi balobi bazosenga babakisela bango kutu sur 2000 député bongo oyo bakobakisela bango bongo bakobakisela bango eza mosala nini ya mosala nini ya koyiba ya kobuma bato ya kosala bisalela ya mabe biso peuple congolais nous sommes tellement déterminés tosi tokoli toza lisusu na temps ya kokosaka biso lisusu te na mboka oyo biso tolingisi po mboko na maboko na biso yango na sekimo nalobi député ayeba role na ye mai na selembao eza te député abengisa mpe eza réside zo esnel kure eza te makambo ya pambapamba yango nde bango bazodopte pour protéger bango yango peuple aza déterminé un clic ya bainfini nyongo boye si 500 personnes yango toza déterminé yango tosengi na peuple congolais tout le monde va mettre debout mwi babyandikana namuntu kuboyelebera mupopekanyai bata bamanyi makunda to tuli bamubenga makunda afwe mabunda atika naye devude pita atika Songele.
awa ndenge toza boye makambo ya kolongola loi eza lisusu te awa pena député akosege lisusu te ata Sénat ekosege lisusu te biso tosengana na mokonzi mboka bato oyo tosilana na bango makambo na bango abu pia président nazosenga yo boye en tant que peuple congolais okovanda bomana ni biloko oyo oluka mbongo malembe osalisa ba élection hein to voter ba député oyo to continuer na bato ya mitema mabe boye. Allez,
Tu boire la première boire. Tu boire la première boire. Mais pourquoi tu as été si con? Ah. Oh, comme. Oh, boulot là. Voilà, tout ça, on a boulevard triomphal. Finalement, vous avez un combattant très fâché, population d'abord, population congolaise, très fâché pour la député. Voilà, vous avez là. Nous avons la bien encore, tout ça, la boulevard triomphal. Donc, la population est siliki. Très fâchée. Donc, elle a raté, je l'ai mais elle a t'es dans le panzi. Bon, Oezali, fin la première partie. Depuis Tozalaki Awa, depuis Tongo Awa, 7h, Tokomi 10h. Tozomon a bandeko député nyonso o bazo meka kokota Assemblée nationale Awa lelo. Population bazo repoussé bango parce que peuple azana kanda, peuple a sepelité na loi oyo ya réforme ya justice. Balobi que jamais alors jamais justice et koko koma na maboko ya batu. Donc voilà pourquoi la population a manifesté awa. Il y a plusieurs milliers de personnes maintenant. Depuis Tozaki na Tongo, bazo bakisama, bazo uta bakomine, ndenge na ndenge, Tozali awa tina pourquoi. Donc Oezali fin ya première partie, nasuka ya journée bokozwa deuxième partie, il y a un événement lelo parce que la population lobby a kokendete, il faut ba député ne ba lemba. Ceux qui ba reporter que jeudi bakoya, vendredi bakoya. Aussi longtemps que loi Oyo bako retira ngote
population pe ya kozala awa pona ko manifester ozomona ndenge bato baza na nsima awa plusieurs milliers de personnes basiéger Assemblée nationale député moko te akoti ti sikoyo